tunataka Kongo yetu, brida tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale, shit tuko mbarabara. Tuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Huko ndio ilianzia. Mimi nikasikia kwanza. Peuple congolais soulèvement, population va se soulever par rapport à makambo nanga Bukavu batomboki après avoir koyamba nanga na bande konaye ba M23 lelo bande ko ya Bukavu batomboki babandi ko benga na bananga bande ko bota la vidéo oyo batine biso pande ko oyo za na Bukavu abiki bota la ndenge population batelemeli makambo oyo etali bande ko oyo bananga ba M23 ba soki FCC so banini soki fleuve so nini bande ko nyoso wana bandeko raconte ya Kabila na nanga epesi problème oyo population ba telemi comme na vidéo to monaki balakisi keno Kabila na nanga ba epa Museveni ba kokutana ba population ba telemi ebiki comment se fait mboka na biso ezali kokende ndenge esengelite awa na Bukavu ba telemi bino ba oboza na Goma tala raconte yango oyo bandeko na to bino vidéo oyo bato biki o GP ba mituka nyonso ya ba officier ba o ba corps diplomatique ba tiaka ba GP bona ebité sur Afrique GP za ba Afrique site mais tala ba oyo za na Congo ba corps diplomatique nyonso ba tiaka ba GP ba nini za ndenge wana mbo tolakisi bino awa eza arrivé ya Kabila tango akendaki kokoma wapi na Uganda kokutana Museveni ye na nani na nanga bato bazotia tembe to ebite Congolais aso ende nini mais awa tolakisa bino moto epeli après avoir komona vidéo oyo moto epeli makasi na Bukavu j'espère bande ko Kisangani bozo tala ba biloko oyo bande ko oyo ba Goma il faut botelema partout au baza ko ya ko déranger bato tout il faut batelema pour ba mengana ko benga na bato oyo bato boyebi bango te ba ko copier ba banque par contre pourquoi parce que baza na idée na bango to objectif na bango ezali po bazwa bozui baza pour la population te tala ba vidéo balakisi ba photo balakisi ba ko sana ba mama na biso baleki na biso ba kobi ko bima na bango forcément bande ko za pasi mingi bolanda makambo oyo bo partager massivement. Tunataka Kongo yetu, brida tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale, shit tuko mbarabara. Tuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Huko ndio ilianzia. Mimi nikasikia kwanza. Bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. Je le dis avec d'autant plus de force que dans le choix fait par le souverain primaire de ne pas faire coïncider la majorité présidentielle et la majorité... Même au sein du cabinet de Tshilombo, au Parlement, les personnalités de l'Union sacrée, beaucoup nous soutiennent.
Ils nous soutiennent. Il va chercher les traîtres. Ils sont avec lui. C'est juste que je ne peux pas citer les noms maintenant. Sinon, ils seront. Parce qu'ils nous sont utiles. Ils sont en fait en train de nous préparer le terrain. Même au sein du cabinet de Tshilombo, au Parlement, les personnalités de l'Union sacrée, beaucoup nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Il va chercher les traîtres. Ils sont avec lui. C'est juste que je ne peux pas citer les noms maintenant. Sinon, ils seront. Parce qu'ils nous sont utiles. Ils sont en fait en train de nous préparer le terrain. Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la Cambo, il y a la promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion. Promotion, et bien, on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so, azana pour ça, il y a promotion. Luka biso, tout sur la promotion, na TikTok na biso, puis na YouTube na biso. Et on aussi qui ba congolais, congolaises sont partout vous allez. Oza pour ça il y a produit na yo etambola, biloko na oza nango etambola. Tout sur la promotion na prix à kitoko parce que neza awa tout ça pour ça ko sunga ba congolais, congolaises partout bazali et na biloko basalaka ba mona clair. Veut dire to fongoli porte pour na mututu. Oyo azana pour ça il y a publicité. Pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza pour ça pour na promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosala yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na katia radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.